balobi toko kanga frontière na biso te, toko construire mur na Rwanda te, toko signer accord na Russie te, toko iko boya ba nyamulenge na kati ya ba institution na biso te, il faut la représenter, c'est obligatoire. Leur présence, ils doivent avoir un quota. Na armée, na police, na gouvernement, na service national, na service ya renseignement nyonso. Toko kiko exécuter moratoire ya peine de mort te. Nani diplomatie de l'unique façon ya kosisa bitumba ya est. Toko bunda na Rwanda te. Oui. Bande konanga natalaki commentaire moko wana nde wapenga conseil papa Robo lobelaka Karine Mokonzi la baronne mpote ba papa ba mama bandeko mpote barando na barandonete mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bebe mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo balobi toko kanga frontière na biso te, toko construire mur na Rwanda te, toko signer accord na Russie te, toko iko boya ba nyamulenge na kati ya ba institution na biso te, il faut la représenter, c'est obligatoire. Leur présence, ils doivent avoir un quota. Na armée, na police, na gouvernement, na service national, na service ya renseignement nyonso. Toko kiko exécuter moratoire ya peine de mort te. Nani diplomatie de l'unique façon ya kosisa bitumba ya est. Toko bunda na Rwanda te. Oui. Bandeko ndeko moka telenga commentaire alobi botalango bien na émission na salaki wana ya Patrick Muyaya alobi lobelaka Karine Mokonzi kasi tika politique bandeko gana lobelaka politique te politique na bandako intéressé nango koloba po nango avant fatia na pouvoir na Facebook na ngai pe YouTube mososo na pia ba discours ya makambo elekaka lelo donc nazalo contraire ya makambo ba combattant au contraire ya makambo bata parti mais na la collaborateur ya ba combattant pe ba combattant nyonso bandima discours na pia moko wana na papa ngwanda ye moko yango pe salamaka lelo na bato ya IDPS pe bandima na famille présidentielle pe bandima na tala ba jemi na bango wana alo famille présidentielle alelo ntango wana bazalaki na opposition bandeko nazolobela politique te ezali neta Patrick Muyaya ezali vie sociale ya biso aye koloba contraire fo kolobela ye po eza likambo bato bazokufa liwa yango nalobaki epuis makambo mosusu tolobaka neti ya bakongo nazoloba parce que eza réalité bosala neti bakongole baza mingi na Angola so bani bafinga bakongole baza na Angola na bangole bozotonisa mboka bakofinga banani bakofinga bakongole bazairwa nyonso ntango bakofinga banani bakozala so touche bakongo kobanda na bakongo ya Angola ozo comprendre donc ata bafingi mongala moloba moswahili ekotombe directement na mukongo ya Angola mukongo ya Zaïre mukongo kaka
na kati ya Zaïre soki bafengi bangolais ekotombe jamais na Solano muta Mosheku muta Namibi même bato alunde ekotouche na bango te bengele ekotouche te ekotouche na bakongo tout d'abord angolais bobengaki nani Muzombo. Donc eza réalité eza bongo bandeko yango nalobelaka bakongo mpo yali mpe royaume Congo. De toutes les façons Zaïre ko so bakati parti one bazoloba kaka bapia na Rwanda deka basinya bakoro yalaka bozala sir parti ekotikala bakotikela bino te kaka mundele kako azoloba akoma olobela ne royaume Congo après makambo tutange weya akoloba bokanisi plan ya royaume Congo na ndenge Allemagne na ndimango asini oui eyali existe et apo na maseki te même mundele ye moko na futur akalikila déjà royaume Congo fo ezonga na modèle nango ate kozala bakongo te me bakende fina na kuna po Zaïre wana bato bakovanda wana ebele na plan ndenge ezali barwande te bamindele bakovanda wana bakozala mpe na parti na mo bakosala ndenge ezalaka na Namibia na oyo ekangami na Afrique du Sud balema bana mabele na bango te bavandaka batonga be bandako neti Allemagne bongo te na bakenya bamindele baya te na baditsa bali na Rwanda banglais bakoma vanda kuna te Tony Blair aza na ndako kuna te awe donc makambo nalobaka eza sociologie makambo mosusu eya politique te eza makambo nazoloba mpo na peuple na mabele na ye so mpo na politique nakobase directement na pirete exemple so nalobi na minute oyo naloba politique nakolobela yango boye nakoloba mokonzi ya mboka nyonso kosala bakalikila baboma yo wana ya direct nakosala nango mpe blaki te nakobangisa ye mpe te ya bongo donc nyonso akosala bana na mposa koboma ye mais siko bapena bamoya koboma ye me bakoboma ye lisusu teke bomonaki coup d'état boye non donc fo ezala neti moto moko te aya na makambo wana ou bien liwa naturel ou bien maladie ou bien moto ne mo abomi ye moto na ye moko mpe oyo ayakuta wana ta engaja ta mosusu bakuta na bango poto bamodele ya bongo ndeka balobelaka Kabila ya papa na boma ye na tsabi nyonso boyokaka no garde corps moko ya mwana mokie mpe babiloko waki teke bongo de so nalobela politique na koloba bongo mpo yango moto ali na réalité sikoyo nyonso bakosala baka na poso baelimine to même banda baponaki aza président eza mpo bakalime peuple bongo aboma ye eya nango bongo nango facile so na bapolitique na okota na badetail te ya bongo yango ngai nalobaka na bino aza président bien ntango bino bokoloba bayokani na bato boye basali boye baosala bino sambla yango te eza nde
bakor se vanda bajetu ya koya bango bayebi yango basala plan déjà fo balongoleka fo kufa siko fo bakalikila ngo nde bien so dalo bapolitike na koloba penza bien na kodete yango bien pe kotia bato mosusu nzoto malili naloba yango te nalobaka na bino kaka ata nalobi président aza ya bien donation bango na ka moko réel eya lokuta ti eza ya solo aza ya bien aya bien bokanisa te ka pari ye bawa kozwa bino bino te bakalikila bato ebele oyo babongi na place wana po ye azofrene makambo mosusu azoderange makambo mosusu bien sûr bazomemeka po bango bapikla makasi na bakoro wana mpe bakuna mpenza bamisisa eza neti oyo bapesi yo epeko obunda na bato si babunda na bepe baza na bacheval sikoyo bapesi yo bepe baflèche banini bato yango sikoyo baza 50 batelema kuna baotala yo sikoyo yo moto adosala bataki oliminaka moko bamodele bon nde bobetaka baje tobetaka mponga mpe nabetaka banintendo playstation bagrand chef boyebi nde tobeta yango no oyo eliminaka mpo koma ti na suka kuna oyebi ndenge eza babongo donc ye eza wana mpo baelimine mais entre temps bapesaki bagato liboso bakoti yana na motambo ezali soki osali boye biso tokotika boye babenga yango sanction wana basolaka nte bango aza mpe ye mo mwana poto aza mpe na kelike bato mpe ayeba na poto na kelike bato akuta kuna donc bobule bien basaisi basanction wana yali neti une sorte ya menace bana yango ebele balobaka te yo moko fo bule bango baosekso kaka mpe bazolakisa oke ezali na loi internationale bakore ya réel yo mpo wana droit pratique likambo ya mpe oyo balobi na mpe bazokontrole yango so alinga pratike yango apratike yango mpenza babi te boye te okopratike me na ka oyo ya boye nde na ka ya boye na ka ya boye ezongisa boye siko mpe baza na bango na posa kaka te nyonso wana basalaka bakate kaka motu bakende naturel donc eza bongo so na bina kota na politike oyo na kobimisa bino te mbokoloba na nga youtube moto akokanga ngai nde bakanga youtube wana mosusu napesa discours ya makambo yalaka lelo nalobango kale na 2010 bamakambo to esalamaka oyo bato tu bafelicitanga discours oyo eza bien nalobi na papa ngwanda tu elaki discours te eyalaki oyo namonaki ebala mikolo yango mpe ya sikoyo ti na 2024 alors oyo mpe nazoloba ya réel bien sûr naya na mposa koloba yango te mpo na balobela politike te sikoyo bapatrik muyaya nalobaka mpo ya réalité no natielaki bino sikoyo kombo ya camarade na nga aza docteur mpo ye alobaki ke congolais moko te aza na intelligence ya kolongola bare na kotia na tokomi na bato ya bongo te
technologie na peto anango te nalakisi ka camarade naga nalobi te ko zairwa moko boye te baza na bango ebele me nazwi oyo tokoli nanga soko obengi ye mpe akowanga nanga jamais akowangana te donc akoloba na bino clair tout d'abord bisika aza wana akanisaka ngai ata akanisi bato nyonso na mokili ngai akobosana ngai te akokanisa ngai kaka tosakani ebanda bomwana to abe bakongo te nakende mokolo ya suka nakutani na age ya 24 tozala mpe ensemble boye tomeli tosololi ake Afrique du Sud meilleur docteur sikoyo napesi bino kombone ntango bobeti na Google bomoni nini aototya motema no nga te munakomi atye motema bakomi wana eza wana bavani na batelemi na bakolege ne badocteur moto mpe batye motema ye wana avani wana resi na mboka ye aza batyaka mitema pampamba te batyaka nde bareye mutaka facile so mitema ezotya na facile ye asiko nani bon aza mokongo mutu aroya mokongo maza mpe zairwa 100% akongola brazzaville 100% aza angolais 100% lokola botama na zaire aza zairwa 100% partout à 100%. Siko baza ebele est-ce que Patrick Muyaya akosi te akosi ata bino moko boyoka meme na kala na base zaire ezalaki na mutu bato bakataka maboko na mama yemo soki osala aksida ye abongisaka maboko na misapi bakati eloko te ezongi na ebanda kosala boyoka yango te ebanda kala na badoktere ebela bakongo bisika bakati loboko na mama yemo ye bakati yo teko ebnie foki mpenza babongisi eboti baposo misuni eboti mikwe komosala bazala banda kala siko Patrick Muyaya kolobaki baza te bakozala mpe lelo te teknoloji wana mpe tozala yango te oaza kobongisa misapi na bazaire kuna na bakolo na baakside bana kosalama na bakamion abanda kobongisa ngo na teknoloji nini ya bapatrick Muyaya so nalobi aza perroquet sauvage ya politiki te eza oyo nalobi ya réalité no eza mpe likambo te na babetela bino histoire annonce te eza makambo ezosalama ngai naza vivant na botama batata na bino mpe babotama bakoko na bino mpe babotama eza makambo ya sikoyo soki okomi na oyo ya kala bokanisa nazolota camarade nanga toya mbula moko no donc ndenge nasali 58 ans ye mpe 58 ans toya kosala lobi nango toye mpe asali mpo nga nasali na mars ya kosala na mai akosala na juin to asalaki mpe na janvier bandeko bakokosaka bato na facilité boye te mpo batyo porte parole oza na makambo koloba tokangi monoko yango nalobi aza perroquet sauvage pakpakpa bato bakokoloba biso tolobaka n'importe quoi na internet bato barando me ntango batyo porte parole ya gouvernement kanga monoko koya to akoloba n'importe quoi bambongo baisaac kabaka babaka nango balokota yango te eyebani baétranger bawelela kosala bahôpital na Congo bakendaki te mpo basauve bavie bakendaki mpo basala bambongo na bango mpe bamekaka bakisi na bango mpe na trafic ya barin ya clair et puis net bamboka wana oyo bato basali bahôpital na Zaire na bino wana to badirijaka na mboka na bango teke barin ya moins cher baprix ya bien
bango te bazo fournir na mokili baozela ngwa pa na bango bandeko de toutes les façons ndeko merci na ndenge otirenga commentaire wana eyali bien napesi réponse na yo te napesi na bato nyonso ma partir ya commentaire na yo nalobelaka politique te nalobaka vie sociale na sociologie so naoloba politique na kobanda bien directement na motu wa mboka position makambo to na niveau international na oyo bozoloba te na elobami te na koloba wana sikoyo na bakongo nalobaka mpe politique te nalobaka oyo tozali eya bongo bao batikali baza bapaya fo koloba awi mpona bakongo ebele mingi lelo oyo bakretien moke bazali bato basambelaka na buda to na islam mikolo ekoya bakomanso ebele bozomona teke ezodétruire culture ya bakongo na nzambe ya bakongo nalobaki yezu to néglige te ekoza bayiba epa na biso ezokende mpe bongo eya teke naponaki nzambe ya bamindele nalobaki bongo te nalobaki loka bamesala koyiba ekoyala bayibaki ateyalaki supposition mais komokoma réel so bayibaki ye fo ezalaka na biso bakongo chez nous les bakongo bisika puissance ezali bagrand nganga ya banigeria baloba te bato bakende zwaka kisi kuna bazairwa baloba na bango réalité puissance ya makasi ezalaka kuna pa bino bautaka boyaka mosane baloba bawane ya bateatre bisika bokendeki na balome ya bateatre bo bandeko nalobelaka politike te na explike yango botikala malamu etiao balobi tokokanga frontière na biso te tokoconstruire mire na Rwanda te tokosigner accord na Russie te tokoki koboya banyamulenge na kati ya bainstitution na biso te il faut bazala représenter c'est obligatoire leur présence ils doivent avoir un quota na armée na police na gouvernement ba service national na service ya renseignement nyonso tokoki ko exécuter moratoire ya peine de mort te nani diplomatie nde l'unique façon ya kosisa bitumba ya est toko bunda na Rwanda te oui. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba
hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.